Bon, bandeko, bolanda lisolo ya ngai na ex na ngai. Nana ni ngai ba lisolo ya ngai na ex na ngai. Alors bolandango, eza histoire vraie. Pourquoi histoire vraie? Ponga moko déjà naza parti ya histoire. Parti ya histoire mosusu ezali ex na ngai. Nga sikoyo nazoloba version oya ngai. Bolanda ngai bofungula matoi. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko ngai na ex na ngai. Ebanda ndenge nini? Na banda ne bandeli ndenge tolinganaki. Ngana ex na ngai tolinganaki na Luanda, na Angola. Alors ex na nga wana eloko nini na ye na betela bino lisolo. Parce que ex na nga wana azwaki mobali mosusu. Ya liboso na kenanu mabien, bolanda ngai malamu. Ex na nga wana na poto, tango nga na ye poto, donc azalaki motoyo ifale na bengisa alanda ngai. Ndenge na lobi tolinganaki na Luanda na kati Angola. Ngai na ye poto. Après quelques mois, pona tango kala wana kaka ba lettre. Après 2 mois, natindi lettre. Mukanda po batu bayebake na komi na poto. Elekuta après 2 mois te. Après kaka tango na komi, to komi lettre ekomaki na Afrique na kanisa bango bazwaki yango après 2 mois. Tango bazwaki yango après 2 mois, wana nga na déplacé. Mes lettres na tindaki epai na biso na Angola, na tindaki epai na biso na Kinshasa, pe lettre ekendaki ti Congo Brazzaville. Donc, ma première lettre nanga ekendaki na 3 pays wana. Na chaque lettre ndenge ezalaki na tango kala, eloko eleki po bayeba koza na poto ya liboso, enveloppe ya poto. Fo pona enveloppe oyo ezalaka mbala moko papier kokomela to enveloppe oyo batiaka papier na kati, mais kozala différent na oya Congo. Pe papier duplicateur na timbre biloko tezo konte. Obakisi na kati photo oya yo ozana mikili. Alors parmi ba photo na tindaki ya mbala liboso, ezali photo naza na balabala, naza na kati ya ndaku na chambre mbetu, naza na toilette, na niati toilette, na sapa,
mosusu na vandi na parke na jardin na bana basi misato bana classe mpo nga mpe nayaki mwana moke nga na kati na bango nasimbi bango na kingo ndenge basimbaka mwasi na Afrique. Donc na Afrique soki bosimbani bongo boza kaka mwasi na mobali. Biso mpe tosimbanaki bongo. Bafoto ekendaki yango wana. Alors oya biso ekomaki kuna na Angola. Famille etalaki réponse nazwaki te mpo na déplacer. Oyo ekendaki na Kinshasa réponse nazwaki te mpo na déplacer. Oyo ekendaki na Brazzaville réponse nazwaki te mpo na déplacer. Alors sikoyo ngai après kodéplace wana ngai munatindaka kaka balettre natindi lisusu ngai nazwaka masolo na moto aye sika auti poto. Alors quelques mois eleki boye nazwi masolo me nazwi lango wapi na moto aye auti poto na telefone. Alobi nanga ex nanga wana aza na poto na mobali mosusu. To wana nanekokisi 6 mois te. Ex baye na mobali mosusu. Ngalobi mobali ndenge nini. Alobi nanga wana telefone ekutaka cher ya kosakana te. Menga muna bengaki bomitungisa te. Alors na bengaki bayebisinga ex nanga aza na poto na mobali mosusu. Mobali yango abotaki deja awuti Kinshasa. Abota bana mibale to misato. Aye amemi ex na ngai. Balingani aza mukolo na biso. Aza mukolo na nga, mukola bato babengi nga. Mukolo ya ex na ngai. Aye poto baye na ye. Ambo. Balobi nanga pe ex nanga asilisaki classe. Mikolo wana kaka. Po azalaki na 17 autosisa classe. Alors, yango wana pe aye. Ngalutali, ok. Sikoyo nayebi ke yaza na poto, ngape na poto. Namonaki yango eloko ya dire te mpo na nanga mwana moke. Namonaki rien penza po ntango wana na nakokisi inani na poto te. Nazoka kaka elengi ya poto. Poto kaka, poto nazosepela na likambo tu nazoloba. Tout d'abord, tango nazala ko benga na telefone, ndenge nalobi telefone ezalaki cher, me nabengaki na telefone nanga te. Na telefone ya bureau ya moto. Donc bureau ezalaki bisika tozalaki entre ba jeune. To akokutana ba jeune mindele kwa mutu mwindu na laki nga moko. To banda kozala mibale me muninga nanga azalaki te na laki nga moko. Alors nabengaki. Le ekutaki cher. Sima nango ngai naosala vie normal o batu basalaka. Ye mbala moko, aya mbala moko, libala. Babanda vie. Alors, histoire qui est normale, ndenge makambo ekendeki. Tango nakokisi quelques années na poto, alors na beti tour na Afrique. Alors, tango nakomaki siko na Luanda, kuna siko babeteli ngai lisolo.
balobi ex na yo babalaki ye na mutu awutaki Congo ayaki awa amemi ye akimi na ye bakei mbala moko poto bakendaki ya kokima nga nazoka kaka balobi tango tinda lettre oyoyo ozalaki na foto na bana basi ya mindele bosimbani tolakisaki ye atalaki yango alelaki wana nazokaka masolo ndenge asa wana azalaka na Allemagne atinda ye kutu mbongo basombeli lopango na Petro-Angole nga nalobi ok en tout cas naza kokipe penza soso mingi te me nayebi ex na ngai me naza toujours jeune ata nautaki poto na toujours elenge donc nazokama solo nazosentir yango nazokanisa yango nazoyeba pe ndenge tozalaki na ex na ngai wana alors na comprendre surtout naza kosepela po teke azwi mobali me naza kosepela po azosala vie ya famille po akendaki poto ye moko te akomi mpe na poto teke bakabwanda mobali wana non baza toujours na mobali wana en plus bapienga nouvelle mosusu atindaki mbongo basombeli lopango na Petro-Angole. En tout cas makambo nyonso azosala eza positive donc en tout cas naza komona dérangement moko te naza komona ndenge natikaki ndenge nga na ye tokomi ndako moko te tobalani te eza bien mpo na ye parce que nzela oyo akei mobali oyo amemi ye aza mokolo na biso ya mibale baza toujours ensemble ya misato pa yazali na mobali na ye akokosomba lopango mutu akokisi nanu ata 3 ans soki 5 ans na poto te alors namonaki yango eya bien positive entre temps nga nazovivre kaka mopepe ya Afrique bon nazovivre mpo naza kaka elenge alors likambo nini eza wana ex na ngai wana ndenge aya na poto ngai nalukaka nayeba soki aza wapi atabala po aza ex na ngai surtout po toboyanaki te en plus nalingaka nayeba vraiment histoire yango ndenge nini esalaki ke ye akende poto na cadre ya jalousie te na cadre ya contrôle te me na cadre nga na ye tozalaki bien alors na poto ere moko soki nakutani na mutu to tosololi na mutu oyo toye ayebi makambo wana te me oyo azala na makambo wana to tovanda na ye kote moko po ex wana tozalaki na ye balabala moko po na comprendre toza balabala moko otelemi pa na biso ozomona pa na bango alors sikoyo so okutani na mutu balabala oyo aye poto to membre ya famille donc bokosolola makambo ya famille bokosolola makambo ya quartier bokosolola makambo ya balabala alors na makambo ya balabala fo tosolola pe ex na nga wana sikoyo na poto awawa
après quelques années bavi na biso ya ngai mpe echange mbala ebele. Sikoyo ngai natunaka nini? Natunaka boye, soki likambo ezali nabetaka mpe kombo na ye, nalobaka soki nabalanaki na ye nde sikoyo tokomi na bana boye, soki nabalanaki na ye nde vi na nga eza boye, soki nabalanaki na ye elinga kokende boye. Donc nabetaka yango na ndenge ya positive, na ndenge ya makambo moko ya malamu. Nzoka bandeko, ye kuna bisika kenda alukaka ngai, ye akanisaka ngai chaque jour, chaque semaine. Ta nyonso wana banda nga nakende, banda mona bafoto na nga, banda lela soko alelaki ya solo, ti banda avoyager na mobali wana bakoma mwasi na mobali, ye akanisaka ngai. Alors ngai pe nayebi toujours azalaka na Allemagne, me nayebi mboka azalaka te, nesika azalaka te. Me bato mingi baza kosola na ngai, misusu bayebaki aprepre kote ya zali, me baza kolinga na bango koloba badetail te. Po na nini? Po abala na ye bazomona neti ngai na kobebisela ye libala na kanisa, lokola bakoyebisa ngai te, nga moye na kanisela bango mabe eza te. Me nga na kanisa soki bayebaki baza koboya koloba na nga, seke bazobwanga po abala. En plus ngai natambolaka poto nyonso, po ngai natambolaka ka poto, ezala na frontière, ezala na frontière te, natambolaka, ezala na mokanda sa mokanda, natambolaka. Donc nadosolaka yango na ndenge kosakana te, ondire ngamu nasala baclôture wana. Alors bandeko, ndenge nini nayebi ke ndeko mwasi abanda kokanisa nga tout le temps? Parce que tokutanaki, non, tosololaki na ye, me ndenge nini bolanda nga, po tosololaki kala mingi te, kaka na 2017 oyo. Na 2017, donc totia 17, 16-17, mais 17 na début ou bien 16 na fin. Tangu tosololaki, ezalaki ndenge nini bolanda ngai? Alors ezalaki boye, ndeko mwasi ngai nayebi azalaka toujours na Allemagne. Sikoyo tobanda kosolola, nazwi mpe mamero ya bandeko na nga mosusu awa kala mingi te, kaka na 2016 yango. Bazalaka mpe na poto, contact ezalaka mpe susu te, mamero mpe ezalaka te. Na 2016 tobanda kosolola na vie na biso, ye mpe nazwaki nimero na ye, nayebaki azalaka na Hollande, nzoka azalaka akoma na Suisse. Tosololi lokola pe toujours ndenge nalobi, na famille ya Luanda, tosololaka pe ka makambu mingi ya Luanda avant tokende Kinshasa, to tosolola makambo ya poto. Tosololi Luanda na balabala. Ngai pe natuni ex wana
pona tunaka ye ngai mpe nabosana kombo na ye te. Sikoyo vie na biso en plus aza patriarche azali chef ya famille ya kati ya Angola, ye mpe moto alaki responsable na biso. Alobi mon fils, mais ex na yo aza na Allemagne te, aza pene na yo na Autriche. Nga lobi na ndenge nini? Akomi mikolo ya lobi no, azalaka kuna, bazala na Allemagne, oui, mais bakoma déjà en Autriche. D'avance ndenge eza boye, sokotali abetelinga makambo mosusu ya famille. Alors natali na eloko atindaki nga natala, namoni yango na YouTube, namoni penza elongi na ye po esanza te. Même après 30 ans après, mais namoni elongi na ye eza kaka ya ye. Namoni ye mpe na mobali na ye, namoni mobali na ye aza mpe mokolo te ndenge na banda koyoka, me na comprendre tozalaki bana mike. Tango toza bana mike, soki moto aleki ata na inane, ata 6 mois, akomi mokolo na yo. Surtout soki aza mwana muke, abota deja. Alors akomi so mokolo. Natali namoni bango couple moko ya bien, namoni bana moko ya bien. Natali kombo ya mobali, naluki yango na internet, epesi ngai kombo ya mwana mwasi, esuki na kombo wana. Ebimi pe na mboka oyo balobaki na ngai, o namonaki na video. Bisika fete ezalaki, po nazwaki komba mobali na fete, na anniversaire. Anniversaire yango pe, moto animaki yango Zoro Mabiala. Bandeko, nakoti komba Zoro Mabiala, bokanise komi aventure. Ma aventure te. Zoro Mabiala penza, ya News de Star, ye mutu animaki anniversaire wana. Alors bandeko, natali, nabeti kombo ebimi, mwana mwasi na kombo ya mobali wana. Nalobi, fo ezala kombo na ye ya poto, soka shanza te, netinga na shanza kombo te, nazaka na kombo nanga. Na yebi, ye pa ko shanza te, me okau, a shanza kombo na ye. Ego zala bongo. Na luki yango, epesinga na numero na ye, ya telefone portable. Nalobi, oke na benga. Tangu na bengi, na bandi, na bonjour. Poso ki mutu wana zongisi bonjour, premièrement, alobaka français. Sima na koti na lingala. Normalement, il fallait na kota na portugais. Mais na koti na lingala, poto solo la lingala. Alors, tangu na koti na lingala, na dobi na me présenter, na lobi ngai nani oyo. Na lobi na kokozwa, ndeko mwasi na tangi kombo. Pona nga na ye basoke za ye, to yete mutu wana za. Ya lobi nanga, aza awate, azalaka awate, me azali mama na ngai. Gabi, ok. Yo mwana na ye, probleme ezate, yebisa ye, pesa ye numero oya ngai, loba na ye, professeur na yo ya français, mwana balaba na bino, ye mutabengi awa, ponga na yo pesa mamano, cours ya français.
bandeko nakosaki mwana wana te ezalaki mpe ya solo soki nake na ndako wana mpa na bango mpo na kota mpo na babengana ngai te batuna te oye kosala nini surtout batuna mwana mobali na mwana mwasi kikamarade ya nini donc fo na ya na kaye na koma je suis verbe être au temps présent na parfait imparfait passé passé simple kaka verbe wana yango kaka naokende kopesa ye soki nakomi na pie mbote bango tukaotala ntango na kovanda na bandi je suis ye bazongisi je suis bango moko bacomprendre azoyekola français donc nalobaki mpe na mwana vérité nakosaki te alors elekaki kaka mokolo moko ex na nga abengi alobi alo nga alobi alo na comprendre mbala moko ekokozala ye bato bando solola abi oyebi ndenge ninga bino na bule kaka ekokozala yo ata batelefone mosusu ebenganga me nakanisaki eza kaka yo alobi yo sololi na mwana na nga olobi ozalaki professeur na nga ya français depuis quand nga alobi oui nakopia yo cours ya français ambo nga alobi we ntango mosusu obosani me oui naza koya mpa na bino soki na ye na era novelas mpo na kota alors eza kosenga na okota na cours ya français en plus ye moko mpe moto apianga bolo wana na pia ye cours ya français tosololi makambo na biso nyonso alebisika abeteli ngai mpe makambo ya voyage ne na mobali na ye na ndenge bayaki sikoyo bisika abeteli ngai oyo ya banda kokanisa mpo na ngai alobi na nga bien naluki yo panda 25 ans sikoyo natikaki na nga koluka yo naluki yo panda 25 ans nga alobi mosali plus de 25 ans plus de 30 ans na poto non plus de 25 ans na poto nalobaki na ye ye alobi oui naluki yo panda 25 ans mbala suka nalukaki yo ezalaki na Facebook na yo nga alobi na Facebook na nga alobi we nakomeli yo ozongisi réponse te nga alobi te Facebook wana ezalaki bloqué eblokama nayebi ntina te me nayebi Facebook yango ozoloba bakoma nkombo na nga mesalaka te alobi oui Facebook no wana oza kutu na tata mwasi na yo wana place wana nde nakamwaki nalobi me ndenge nini oyebi tata mwasi na nga mpo tata mwasi na nga wana azali ya Kinshasa ya Zaïre aza na rien à voir na Angola ayebi même pas Angola akende même pas Angola portugais kutu nayebi te so akotaki nde cours nango alobi we nayebaki tata mwasi na yo mpo natalaki commentaire na ye mpo Facebook na nga ntango wana nayebi te soki esalaka te lelo soki okoti ata oza ami te okotanga no commentaire sikoyo ye asalanga na demande ya mi nazongisa te sikoyo ayebaki wana ya tata mwasi na nga ndenge nini parce que abanda kotanga bacommentaire amoni tata mwasi na nga atie commentaire moko wana akomi mon neveu donc ngai mwana nkasi na ye abi regarde mon neveu il est beau bien sûr naza beauté mais lokola aza tata mwasi na nga ye aoloba teke naza vilain akomona nga mpe vilain te
aomonanga toujours beau. En plus aya tata mwasi nanga aye amesanaki na ngai pe. Alors place wana comprendre alobi nanga akomelaki même tata mwasi na ngai. Tata mwasi na ngai azongisela ye réponse te. Ngalobi côté kuna ozana raison. Tata mwasi na ngai vraiment banda zala mwana muke banda botama na kanisa. En tout cas azali méfiant na bato nyonso oyo ayebi te. Ato komeli ndenge nini, ato sololi ndenge nini, réponse penza eza pasi kwa kosola apesa yo. Ale tobandi kosolola ngala lobine comment obanda kokanisanga tout le temps. En tout cas tosololaki makambo ebele. Mais wana moyena lobango vraiment ezate poti lelo azana ndako libala bazana mobali na ye. Mena masolo nyonso tosolola ngana loba na ye na Facebook na yo fo tiaka pe foto mobali na yo. Abino yena nga Facebook ngabino okotia foto mobali na yo eza moi bien. Surtout na moni yende mobali na yo ya vie. Mobali no ya vie ezalaki ngai te. Na ebise nga pe naza koluka yo. Nga pe naza komona yo mwasi na ngai ya vie. Yo pe c'est normal ndenge olukaki nga eza oza komona pe na mutu na yo. Mais gloire à Dieu, yango ozakaka na mobali no tilelo, o kabwani te, boza toujours ensemble. Mabena malamu, mais boza toujours ensemble. Na bana na bino, misusu pe lelo bakomi indépendant. O chigali na ba oyoyo mususu. Il y a 20 ans. Alors, tosolola mingi. Simanango, na 2017, ti 2018, tobenganaka chaque jour. Donc, tobenganaka chaque jour, 2 ou 3 fois. Donc, chaque jour, nous ambassala. Aye même na matanga, ndeko mwa kufaki na kapitala wana Vienne pemeni nga na laka alokinga na matanga na zalaki te mamoni mutu mosusu na matanga akanisi ngai alobi amoni nga na matanga nga alobi ngai te alobi oui namonaki yo natali yo bien namoni yo te nga alobi otalaki nga tina suka alobi ouais na bana ko surveiller yo ata nazaki na mobali nanga mais naza kotala yo tout le temps gabi bon na suka nango nakendaki ndenge nini alobi na voiture nini ayebisinga BMW moko boye ya modele boye nga alobi nga na BMW te naza na Audi na Mercedes mais BMW olobi na comprendre moto lobi. Po mutango, kala mingi pete nazalaki pa ya ex na ye moko boye, toliaki pondwa limbondo na poisson de mer bakalinga. Ex ne wana, yepe amonaka ngai neti mobali na ye. Donc aza grand frère moko boye, vie moko azalakawa, nanu na solo na ete, mais na mona ye 2 fois. Ngai na mona ye tokokana te. Mais yo, lokolo monie, tokokana nga pe ex na ye, azalaka na Vienne pe kaka, mbala liboso amonanga, neti mobali ne, meto solola te. Deuxième fois monanga, ayebisa ndekone, na kokani na mobali ne, meto solola te.
troisième fois nde nalia na kati ya ndako na bango place nayebake tokokana na mobali na ye ex na ye me tokokana kaka te na mitu na bino tokokana eya mabe te place wana acomprendre. Alors mokolo azalaki na France abengi appel video amoni ngai sikoyo tosololi nsima nango esili tobandi kosolola lokola topase batemps ebele ya kosolola 3 fois 2 fois par jour, alors bamasolo tosolola mingi ya biso kaka ngai na ye, intimité, vie ya couple, vie automema, à part kobana na age wana tozongi pe na masolo akala ya bomwana, tozongi pe na masolo ndenge tozalaki, tosololi pe makambo bolingo, tosololi pe bamakambo quartier, nsima nango masolo pe ya awa ya Autriche ebandi. Alors nga vraiment na ye toyebaki masolo mingi ya koswana Autriche te, soki nde ye alobi ke tozaki na matanga moko awa na province onga naza namonaki mutu boye po na province wana pa ye azali, natunaki ndeko moko aza pangole, natunaki ye oyebi mutu boye avandaka na mboka wana, tango namonaki tango nazwaki ba info avant naluka ye na telefone nabengaki mutu ya liboso mwana mobali wana. Alors alobaki nanga ayebi ye, nalobaki na ye nakanisa atala soki bien obe likambo boye nabaka tikana. Nsima nango nayebisaki pe ndeko mwasi ex nanga na province no wana nasolola na ndeko oyo ya ngole, alobi ayebi ye. Sikoso bakutani na matanga alobi amonaki ye. Soki atuninga na province oyo oyebani su na nini? Kalobi antuka nayebani na bato penza te, me nayebani na ndeko mwasi boye na nini boye. Tosololi pe akoloba nanga nakutanaki na ndeko mwasi wana azotala nga mingi. Toyebani na biso matala nga modele wana te. Obeteli lisolo nanga ngalobi te. Ala kobetela nga lisolo lisusu bana na ye bayembaka na motu boye na bana mosusu bazalaka na Vienne. Donc masolo ya bato ya poto awa ekomokota pe ya Autriche. Nga pe nakomoloba na ye batu oyo yebi namona bango boye mosusu nakutana ye banda na botama 30 minutes mbala moko 5 minutes mbala mibale abokalikilaka ba minutes nga me oui parce que batu mosusu nakutana bango na likambo, mosusu nakutana bango na fete aza musika na tosololi eloko te, mosusu topesani mbote mpo na pe batu mbote. Donc nakalikilaka nyonso po yeba ke soki moto wana alobi nayebi ye elakisi te toyebani, elakisi namona ye to elakisi tozalaki na likambo moko fo nakutana na ye obi alinga kutana nga tosololi yango 30 minutes, après mokolo mosusu tokutani 5 minutes esili, tokutana so te na vie ata namoni ye to yamoni nga toyebani na biso te, kaka likambo wana esalaki tokutana. Donc makambo penza ezalaki te mpona kosolola nga na ye makambo ya bato ya Autriche. Loba kaka soki ye aza na likambo po ye azalaka na bafete, azalaka na bamatanga na province na bango to kote awa nga na eli ayaka na Vienne mbala ebele. En plus aza na bana basi baleki ebele, kanisi oza na couple na bana basi baleki ebele. Donc bozalaka na bato ebele bokutanaka bofrekantaka
par rapport ya ngai. En plus nga homme seul tant tozosolola. Mpe mbala ebele nasololaka na ye naza na nga na Belgique. Ozomona naza na Autriche, naza na Belgique. Ebongo. Alors mbala moko contact ekokatana. Tango ekokatana tosote au moins 2 jours tosololi te. Nga nabengi ye. Me koma obengaka chaque jour. Yo bengaka mingi. Nga mpe nabengako me yo bengaka mingi. Même na musala. Alobi te misala eleki ebele obie likambo boye. Totiki. Ekobengama. Pa ekobengama. Tina moni alembisi penza contact. Alors yazali femme mariée. Aza mama ya bana ana famille. Aza mutu afrekantaka bato ebele na kati Autriche. Siko na raisonnement na ngai. Donc bamilie oyo afrekantaka naza sire. Masolo nanga ebetami mingi. Siko lokola ebetami mingi a trouvé quelque chose ou bien loko moko etindi ye adimine kobenga ngai kosolola. Alors ngai pe moyena benga ke ezate po azali marié, aza na famille, aza na makambo tu. Nazwi nanga pe équilibre na tiki na ngai kobenga ye pe atika. Sikoyo changement ekokota lisusu na bato mosusu tozala na bango na Luanda. Na nini? Tozala kobengana bango pe batiki kobenga ngai. Voire me misusu babloke ngai sans toswana sans likambo. Kote kuna nde nayebi te. Nayebi rien du tout. Mende sur et certain ekokozala likambo moko ya malamu te. Nalobi teke nga nasali bango mabe to bango basali nga malamu mabe. Me ekokozala kaka masolo kaka o basololi pona ngai etindi babenda na distance na ngai. En plus na remarquaki bien na ba dernier mi-temps avant ex na nga wana abando tika kobenga nga achanzaki modèle kosololaka na ngai. En plus tango achanzaki modèle kosololaka na ngai namonaki neti akomi koenregistre makambo tosololaka. Pourquoi nakanisi bongo? Parce que ne bandeli tango tobanda kosolola aza kotuna ngai otie haut-parleur olongoli nga lobi pona nini ozobanga bo. Nga nazaka nga moko natie haut-parleur te. Alobi nazomona ni totie ngai bon siko na kofina haut-parleur na fini haut-parleur. Gabi ozokanga siko nde na fini. Abi ok gabi siko na longoli. Abi ok na comprendre. Alobi kosala nga kopite. Siko tango azoloba bongo azako benga nga mingi direct. Or que na téléphone direct appareil nanga ezaki deya na ba application. Esalaka copie automatique. Siko place wana moyen na ebisa mbala moko teke. Oui, ezosala ba copie. Po tango alobi nanga wana si to sololi au moins 10 fois. 10 fois ngo to sololaka pe 10 minutes te. Soki na tali ba copie ba enregistrement ezalaka kaka ba plus de 60 minutes likolo ba 120 minutes da ba minutes ezalaka ebele. Po soki na sali téléphone nanga esala enregistrement elega direct na Google. Na Google mbala moko eza na ordinateur. Donc na téléphone ezali na ordinateur ezali. Donc na ordinateur na talaka yango penza bien nazokana bien. Siko moyena lobani ezate. A partir da wana na yeba kike ayebi makambo ba copie ya ba enregistrement. Menga nazako s'en fouter soka osalanga copie.
po tozosolola kaka makambo oyo etali ba ex na ba ex ya bolingo. Alors, na ba dernier mi-temps, achanzaki masolo, on dirait, azako croire, wana makanisi nanga, ya yete. Na mona ki on dirait, azako croire ke, liboso nga na sala ya ba kopite, si manango, ye na dernier mi-temps, akomo sala ba kopi, na ebite soka sala, mais, modèle ako chanze maloba, aza toujours ye moko, toza nanga, na modèle ako lobela. En tout cas, ezalaki kaka likambo moko ezoleka ou bien azosala kopi ou bien bato moko baza pembeni na ye bayoka makambo azosola nanga. Nsima nango contact ye kokatana. Donc elakisi bandeko ex nanga a passé na kati ya couple na ye 25 ans ya kokanisa nga chaque jour. Donc elakisi azako vivre na ngai na kati ya couple. Eza acte ya mabe. Bien sûr asalaki wana volonté na ye te, mais eza acte ya mabe. Ekobota ba fantasme makambo mosusu. Donc eza kaka ne tozo tromper mobali no na invisible. Mais bon, lokola yaki nango ye moko muta vivre yango, ye moko muta yebi soki ezalaki ndenge nini. Siko na likambo soko asalaki nga bakopi, vraiment nayebi te. Soko asalaki bakopi nayebi te soki yango moto akosala nango nini. Surtout bato oyo batika kosola nanga mosusu ya Angola ya Luanda, nayebi te soki a partir na ye to a partir na bango moko mpe kaka po bato wana ekozala pa partir na bango moko, ekozala nango a partir na ye te. Mais nayebi te. Mais ex nanga wana ti lelo azali awa. Kala mingi te moto mosusu ndeko nanga ya Luanda mpe kaka nalobi na ye pas même 2 semaines. Nalobi lokelanga numéro ya ex nanga wana tuni po banda 2018 ou bien 19 ti lelo au moins 3 ans nan tosolo lisusu te. Nalingaki nayeba nasolola na ye po toza bavoisine, à part kozala ex toza bavoisine, toza bana balabala moko. Nalinga nabenga po nayeba kaka nouvelle na ye. Ndeko mobali alobi mokola kobenga ye akoluka abenga ye. Etanke ndeko mobali wana ex nanga loba ye basololaka presque chaque semaine, chaque jour teme, chaque semaine ou bien 2 semaines. Basololaka mingi. Donc bana Angola basololaka mingi na bana Angola, bana balabala moko. Basololaka na misusu bana Allemagne. Mais bon, namonaki yango un peu louche, mais nakipaki te. Surtout aza na numéro na ete azela mokolo ya kobenga. Namoni yango un peu louche, sima nango nazomituna. Mais likambo nini oyo ekotianga na conflit na bato wana nyonso. Tomonanaka te, tokomonana na biso mpe te ntango mosusu. Na telefone mpe tosololaka te mpo nga nalingi tosolola. Tosololaka po tozwi occasion ya kosolola to moko asepeli. En plus ex nanga ye moto abenganga tout le temps. Ye moto abenganga na WhatsApp, sans WhatsApp, temps ebele. Ye moto alukinga pendant 25 ans. Ngai mpe nabosana ye te pendant tout le temps. Yango nalukaki ye, yango nazwaki ye. Maloba na ye mpe otoloba. Nga moko ntango nayokaka bakopi ti lelo soki nayoki bakopi
na ye koyoka na oya sima bien sûr mingi abengaki na WhatsApp mais na WhatsApp na salaki ba copie po makambo echangeaki modèle woloba po liboso na WhatsApp na za osala copie te mais na oyoyo ya direct copie salama automatique po na kanisa bato ba yebinga no treshawa o ba fréquentanga ba yebi bien makambo etali ba copie en tout cas ngana bandango même na téléphone andako na salaga analogue digital koto te mais analogue donc copie na message nango comme un détective donc na yebi makamba copie banda kala na salaga ngo te po na zo espionner mutu po na yeba mu non na salaga ngo po na mekaka ba pareil na mekaka technologie na mekaka na bandango na ba téléphone na lobi bien analogue normal na ba cassette ya mike boye ba radio cassette ya mike ya ba espion ya bata FB ya kala na banda bongo donc ndenge esalama na ba filme ndenge nga na banda pona nga moko pona na lingaka mingi ko bricoler na technologie donc nga ba copie na salai na ndenge ya mabete pona salaka nanga batu nyonso na salaka peka na téléphone te même na telemina mutu boy na sala bolimbisanga te na salaka ngo partout même bambila na salaka bango bambila bayebi même bamunganga na hôpital na salaka même ba professeur abana tana za okende bana ba kimike na salaka donc nga côté ba copie en tout cas moto nyonso presque fréquentanga na zona copine même atopianga mbote boy alors owana eza biloko oyo na bandango kala naza pe na ordinateur na ndako ba PC mosusu ya 98 do ya kala na somba kala tire le sala mais na transféraga ba donner pa mosusu mais kuna pe eza ba oya kala wana po bo comprendre po ex nanga pe a comprendre soki likambo ezali intila ibisangai intil pa benganga to abenga na ebisi bino kaka o bozola nanga lisolo ya ngai na ex nanga bolinga boyeba makamba ba ex ya ngai boyebino alors aona lobi likamba ex nanga bino bozela kini ya ex nanga oya yana Kinshasa beya ya nani bolingi ya mama mwananga mususu na France ya nani bolingi ya ex nanga wana mususu ya métis ya nani bolingi ya mondele ya na bolingi chinoise nani bolingi tchadienne bon tout mon ami. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, tata et boss des boss ya nyama danger. Donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katesana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu be mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu be mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss.